kokota libala epati lombo kota kaka libala. Na yebisi yo kaka bongo. Soki oyaka kokota libala epati lombo kota libala. Liaka mbongo na yo ya muyibi. Libala na yo yaka yo fele. Yo za mwasi. Ngana za mwasi. Mobali langa koki kozala pa president. Na yebisi yo kaka bongo. Yo za mwasi. Ngana za mwasi. Yo lala kana sima ya tilombo nga pena lala kana sima mobali na ngai. Keba na yebisi yo keba. Nyaker keba. Na mboka oyo Kongo banda kombo ya nia ezalakate. Na yebisi yo kaka bongo kombo nia ezalakate. Na zamu Kristo ya Katolika. Yo soko sambelaka bikeko ya Rwanda ngana sambelaka na sambelaka nzambe oya kelangai. Koluka makambu te ndeko na yo. Soki bakupese ye bukonzi. Ndenge oyaka kodomine oyaka na bakisi. Odomine mobali na yo. Mobali na atikaka mwasi mususu kuna na poto. Yo po tikaka mobali. Yo kodomine. Oyo kobotole libala muninga. Keba. Na yebisi yo keba. Keba na tena ya basango. Koluka te. Tolali la yo 3 heures. Biso tolali na se. Yo lala kanambe. Biso tolala kanamabele. Tozo sala prière. Keba na biso basango. Keba na biso basango. Kosakana na basango te. Kende kosakana na mobali no yo yako kobotolo yo mboka. Kiteni ya mboka ya est. Koma yo nyaker. Yo na mboko koku no yo nani. Nyaker tata na yo na mboko yo. Koku na ye nani. Yo lukulo yaka na mboko yo. Dobi loko nyonso. Isika nyonso yo kutia makolo. Isika nyonso kutia makolo. Mama kipamvita bima. Na kati ya mboka hoy. Bima na mabeleo kipamvita bima na mabeleo. Ces 3 Congolais font partie de la famille de Marie Massemi, arrêtée hier soir pour insultes et propos diffamatoires contre les autorités. Il est près de 4 heures du matin quand des policiers en cagoule encerclent leur maison avant d'embarquer la militante. Depuis son arrestation, ils n'ont eu aucune nouvelle d'elle. Ils ont sorti mon épouse de la maison et l'ont amenée au sous-commissariat de Bibois. Ils doivent libérer ma femme. Ma femme n'est pas un leader politique, mais c'est une combattante. Elle se bat pour le pays. Marie Massemi, 69 ans, est connue pour ses critiques virulentes contre le pouvoir congolais. Ses cibles préférées, le président Félix Tshisekedi, mais aussi des membres du gouvernement. Elle devient célèbre suite à une manifestation où elle s'en prend à Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, elle dénonce la faillite totale du gouvernement congolais. Sur Twitter, Martin Fayoulou, ancien candidat à la présidentielle et président du Parti de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, est monté au créneau. Forcer la chambre d'une maman de 69 ans à 4 heures du matin et l'enlever est un acte lâche, dégoûtant et inadmissible de la part d'un régime désespéré aux abois. J'exige la libération de maman Marie Massemi, membre de l'ECID. Pour les militants de la Mouka, les choses sont claires. Marie Massemi est détenue de façon totalement arbitraire. Selon la coalition d'opposition, il s'agit d'un enlèvement et non pas d'une arrestation. Quel crime est commis par maman Marie? Au sein de la coalition Lamouka, nous exigeons sa libération immédiate. Marie Massemi serait actuellement détenue dans un commissariat de Kinshasa. D'après son avocat, des négociations sont en cours pour une possible libération la semaine prochaine. Njoto ezama kasi te ndenge na telemi awa njoto navandi awa na liboso ya bakonzi njoto eza malamu te njoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi encore nabelaka maladi ya
ya do passe ndenge nazali awa naza kimia te. Limbisanga mama Denise, limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste wana mama bazo sala ba video na bango na sentiment bakamati makambo ya mabe balekisi na liboso oya malamu batiki. Mama limbisanga mama na yo, limbisanga mama na yo, limbisanga mama na naza makasi te, za makasi te. Kongo etambula kasango tala mama mukolo wana tala mwasi ya president keko bomisa ye tala boy nzoko nde ezala kilikambo na yo te journaliste mutu. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Au Vanda. Bonjour. Bonne. Bien maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé. Bien Madame Mouké. Oh Mouké Moussoussé wa. En tout cas. Na sepeli, tu es un bébé non? La bonne délai général n'a puis même la maman Marie na sur la naï. Ko critiquer politique à Mokozamboka, c'est normal. Mais ma fille n'a pas quoi ma vie. Oui, Mikolo, tu as un dossier moko tozola de la maman Marie Info. Oyo afinga kabato salba malukuta o babingi diffamation. Alors depuis vendredi tout soit qui est tout ça mais c'est provision. Donc il a précisé d'abord que première dame Azali est plaignante dans le dossier. Et maman a ça qui va makambo ebele o boye bi ko finga bato ebele. Alors police ezali na mitindo o ezana beaucoup yako landela mutu nyonso akosala mabe ezosenga plaignant azala te d'office to construire eza misala na biso tozala mpona kolandela bato à charge ou à décharge tomemaki mama tosambisi ye tomoni ke délai na biso 48 heures ekoki to comme tokaki kotindela parke mais tomoni na niveau na biso topesi ye mwa kokebisa azonga tant tozongisi na ndako nde première dame abengi alobi alingi alandaki na baréseaux sociaux ndenge bato baloba mama po jean bayina tu so komi na sa interview papa général na komi baya kokomisa ngati na kati ya ndako. Merci na nyonso po bosali mpona ngai. Merci na bakonzi oyo pesinga pe baya kotika ngai na kati ya ndako. Baza mingi te. Ba msusu bakotika ngai na nzela babwaki nga pona zelo. Merci mingi. Merci mingi. Well, merci maman. Otiga mama biso to kay. Merci. Okay. Yebisa na polisi na yo. Attention pona ngai na ndako na lali na bana na ngai na mobali na ngai. Menace te. Soki bayo ko menese ngai. En tout cas, ekozala biso mabe. Ekozala biso mabe. Pesi numéro na yesu ko moni dérangement nani